La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bande onanga sola likamba Mervin oyo epesi internet mobimba pasi. Likamba Mervin o mututu ne o aleka na internet mututu azara na TikTok mututu o ayebi mambeleka na internet ayebi lisolo ya mwana mwasi o Mervin. Alors epesi pasi na mitema likamba Mervin esali pasi na mitema. Alors ebandaki ndenge nini po LB akimaye ebandaki ndenge nini po LB asundula Mervin toyo kanguka awa na Irsil Botelwa TV. Eza même na ba secret mususu ya libala na bango oto betango awa elongo na bino. Lelo toyeba est-ce que la tiktokeuse Mervin yemo kwa balaka LB to LB bimisaka vraiment mbongo po abala tiktokeuse Mervin to mona na famille ya LB ndenge bazo finga Mervin na internet epesi pasi epesi pe mawa me bande kona biso basi ba congolais to yeba ko analyser likambo to yaka na internet te poto ya ko finga Mervin po yepa finga rabatu me tango esenga analyse sala analyse normale kolukaka te osala analyse po pesa ndeko na mwasi pasi aka ndeko na biso congolese Mervin azaka ndeko na biso ya congolais donc aza congolese oyo azali ndeko na biso quelque soit mabe na ye mais tangu likambo eza te osala analyse do lenge esengeli. Na pesi mbote na bino nyonso bolandaka biso mbote na bandeko bolanda Irsil Botelwa TV mbote partout au bozali bandeko nanga tolobaka bonjour bonsoir yango dépendaka vraiment na ero kolanda biso na yete pona kote la Mervin na yete pona kote la LB mais na ye kosala émission nanga lolenge elongo bani dono analyser na sala analyse nanga selon ngainde nazo kanisela lobi nazaki na live a Mervin na yokeli muninga mwasi pasi na yokeli mawa epi no meka oloba pona bato ba mona ko salisa mobile za perte ko salisa mobile za mabe na o meka lobelango na olobela penza eloko wana awa lelo na Irsil Botelwa TV. Alors bandeko nanga kande toloba si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout. Nzambalola ako pambola yo. Donc yo ndeko koti na chaîne na biso soki zambala na yo ya liboso koti na Irsil Botelwa TV, meka ko partagez biso na ba Facebook na ba WhatsApp, donc partagez partout tindela bandeko lien ba kota ba yoka analyse oyo mutu na mutu asala nanu analyse azwa conscience na ndenge na ye. Bande onanga to meka olobela mpe likambo ya Mervin. Nasir na ko bandela lisusu te ko banda ko expliquer bino Mervin asalaki nini alors pona ko bandela moi histoire moke pona bandeko peut-être balandi lisolo Mervin te. Mervin aza tiktokeuse oyo a finga batu ebele na TikTok. Mervin aza mutu oyo asasa mutu tu na TikTok. Preuve neke papa na biso o utaki ko kufa na yo kaka mawa pona papa Patrick, pasteur Patrick Nasir na tiaki ba émission na awa ezape na bato ebele o babenga ka pona kosunga papa Patrick nzambe a pambola bino. Que son âme repose en paix esika zali papa na biso papa Patrick esika nzoto na ezali molimo na epe malakimia. Alelisa bato ebele na TikTok awa ezala bato musu balela azolela lobi maloba mabe pona ye combien de personnes o baloba mabe pona Mervin mama na jemima kokonzonya kufa Mervin aloba babuzoba afinga memi na mama bato afinga mama bato o azaki ebembe afinga ye lokwa eloko mususu. Alors Mervin tayaka na internet tia finga katala ba délire na etayaka kokota mamba batu kufinga mamba batu eza batu ba comprena été bomoni moi so atikala kozala heureuse te atikala kozala kimia te na relation amoureuse ya ye na papa bana na ye
na libala o ya bala ka sala civil to mona na LB a sala civil ba sala mariage civil a plibia ba fota loba ya bala ngana bala ngana sala boy nyoso bo mona ka ya bima na internet po ya ka koloba eza po azaki na kimia te bomoni TikTok o bozo mona bandeko nanga eza na bato ebele ba vie ebeba na TikTok o eza na bato ebele ba obebisa ba mabala surtout ba mabala ebele zo beba na TikTok o likola malanda mpia likola malanda ngulu basi ebele to olanda ye kuta ataki photo ye na mobali na ye ataki babimi ataki bavandi na restaurant ataki basala kibwe yo po yo bandi kotia mobali no pression yo po yo yini kutu mobali no na ndako po anini po ozomona bamatala na moke ezoleka na TikTok yaya bamabale bomba makambo ebele mutu na libala na ye mutu na makambu na ye est-ce que boza ko se souvenir na audio oyo na video o jenani Mervin na sala kapona lobake LB nanga 1m80 nanga na linga ke makasi kote kuna kutu sava kote boye sava boza ko se souvenir na video wana tia bima akumisa LB na ye akumisa ba kote kuna kutu kolobate kote kuna sava mais eza parmi côté o Mervin atikala ko se retrouver te na bolingo na ye atikala ko se retrouver te na libala na ye azwa zemine ya liboso zemine ya mwana liboso na LBA oyo kaka ndenge zalaka donc zeme ya kaka mais en réalité des choses atikala ko zala heureuse te atikala ko se retrouver te tia kenda ko zemi na Turquie bapara na ye batinde na Canada ya otanga me bolingwa LB ekota e motema ake na Turquie elba enani na Tunisie elba zaki na Tunisie ake na Tunisie azui zemi ayena na Canada bokoli zemi ye moko a souffrir entre temps otinde la mobali mbongo chaque fin du mois tinda rambongo tinda ba 700 tinda ba 1000 tinda ba 2000 wana mobali na Tunisie yazo bunda na Canada ye moko na zemi na ye mobala pesa ye ni 1 franc pour non somba couche mais comme azaki na bolingo mobali na ye asala ki yango po alinga mobali na ye asala ki yango po alinga azaki alinga ki mobali na ye lokwa kufa lelo batebele ba fingi ye lelo batebele ba lobby mais boye ba ke bolingo eza compliqué et na bolingo mususu omona mwasi osa ba dépense a dépenser yo kanisa o dépenser ka boye or batela ekisi oye bate et na bolingo mususu mobala alambi mwasi na kisi pour que mwasi apesa kae oye bate mais d'après yo kanisa kaka te moi pour ba fingi zoba o moi sa ndenge nini o buzoba ndenge nini mobali pazo komisa ne yote mobali pazo soulager na yote mais yo sala batebele ba fingi zoba mais boyebite alingaki nini boyebite est-ce que batiaki na kisi bazipake azaki na molili na misu na etondene poko tala Mervin ana ba famille c'est vrai baloba soko lingi mutu na osungae soko lingi mobali na osungae osungie bo ya sala ki yango na bolingwa papa mwana na ye amonike na suki awa asala ki na bolingwa papa mwana na ya bota mobali abota na mobala liboso yango bandeko nanga bokondana bana basi te bokondana te omona mwasa botina mobali obakabwana botina mobali obakabwana botina mobali obakabwani bokondana te boyebite lo nini esala bakabwana boyebita kutani na ba pasi ya ndenge nini mususu omona mwasa tikala na taoza mobulu na vite atikala tosa kindumba na vite mais ba réalité a vie ba circonstance a vie a se retrouver peut-être na bana misa tu bana 4 ba papa différent eza ba réalité a vie basi ebele asani mobulu na vite ayebino sa mobulu te mais ba réalité a vie nde boma vie na bango nde boma vi na bango eza na basi ebele Mervin andima te ke el bako kima ye andima te mais el bazaki dana makanisi wana na famille na ye babanda da ko solo la makamu nyonso na famille na ye pourquoi parce que Mervin abanda ko se comporter kitoko te na réseaux sociaux mobali mususu omono
aotiko na badelira buzoba aotiko na buzoba aotiko finga Mervin e mutu nini o Mervin na toucha te na TikTok couple nini o Mervin na toucha te couple nini nana leki nanga moko alaka na Canada mi José petite sœur propre petite sœur nangana alobaka te couple bula bula boso bokota na TikTok bomona couple bula alobaka te mi José alobaka te bavana na mobile na ye basalaka na bango bamakam na bango na TikTok wana basalaka ba vlog na bango alambaka na ye bato bakomanda babiloko pa na ye ozana bezo komanda eloko bato basalaka ngo aza mwana moko malamu leki na wana mais nazala surpris omona Mervin na maiti bango na miniature po lobela bango ozoteka biloko ba congolais okomisi ndaku solo bakamaradi no bazo déclarer est-ce que etalaki Mervin Sko babiloko wana nyonso mobala amoni mwaso réseaux sociaux réputation ebeba bwebwe azaki pembeni ya Mervin kaka po liaka Mervin mbongo akutani na mutu mabe e ana basi musu batangisa pe mibali ba classe atangisi pe mobali ba classe 600% basi batangisa mibali na classe atangisi pe mobali pasi la lequel mobali musala bavani pazo futa makarma so ki pe mobali na A da ki pe mobali banda ati na Z ezana basi musu basala kango ezana basi musu basala kango mibali pe bavanda pe à l'aise mobali pe kutu solo moye kutasa ata mobulu ezata lingi pe mwasi na ye bavandi mais e ape na basi misusu tango osala ngo mobala oloba te ye fa ke lukaka mwasi o ye moko banusa dépense pour na ye mwasi oyo akufa so botiki ye mwasi oyo akufa so biso nyonso toyaka kokotela mobali na ye so biso nyonso totala ka mabe na ye toyo kokotela ka mobali na ye toyo finga ka ye akufa na ndenge internet eyebeli Mervin oyo a muto yo lela na réseaux sociaux te alors sobo moni ye aye aleli na réseaux sociaux bandeko nanga to comprendre que mwasi ana pasi mwasi ana pasi aya sali live po aloba elle a beaucoup dépensé pour na mobile na ye wana azala ye moko na okama ba filma mwana azotambola fio ba filma azotambola na mwa poussette na ye na mwana na yazuki kotambola ka makolo atambola makolo combien de fois mwaso bozo mona tikala abundaka pona mobala otinda ba $1000 ba $2000 ba $1500 ba $700 mbongo akokape kokangisa pa jumutuka na epe ya crédit akompe kotambola nongo misali ye moko mais atikala kozwa mutuka te po anini azaki na charge azo sala makasi po na charge po yike azo futela ka mobali ndaku na Tunisie azo lesa mobali nyokwami mwasi nyokwami a mérité boete a mérité o te na el basalier a mérité o basalier te lelo ba belle famille ba mata ba ofinga bien sûr Mervin pa na mabena o ebele na internet o bat ba loba que le salaire du péché c'est la mort o bat ba loba que te nzambe nda futi o ba loba que te nzamba futi na mabena nzamba malgré ana mabena mais a mérité o te même na belle famille lelo famille mobile ba mata live ba ya ko finga mais boza sama boza mutema te ndeko na biso so akomi lelo grâce à Mervin a mema mobile na Tunisie grâce à Mervin a memi ndeko na bino na Canada et suki wana pete mobile ye asalelie ba asalelie nyonso po mobile azwa mukanda elle a tout fait n'est-ce pas ça 2 mois pour mobile azwa mukanda depuis 2018 o mobala stikala na Tunisie mobala yo kota na Canada na 2024 et n'est-ce pas ça 2 mois après si mobile mukanda n'est-ce pas ça 2 mois kaka o ya pesi mobile mukanda mais kaka n'est-ce pas ça 2 mois pe mobile kimie ezaki projet aye ko découvrir que mobala banda ko solo na ba famille na ye mobala banda ko solo na ba camarade mobala banda ko solo na ba tout déjà. Donc, eza mobile si a planifié ki ango ke aokima ye. Mibali boa mitema mabe. Mibali boa mitema mabe.
konyokola mwasi ya batu na minitio ana musala ana place otika bana te musala zwi sika po abatela aobebisa musala mobala zana motema te Mervin abengi mobala lobi yakata kovanda ndako nanga na peso ata chambre soit soko ovande pa nanga te na futelo ata studio na Montréal po otika la kana bana na yo et chose grave ye wana lisu na zemi na ebite so basi tokuzala na nini na mutu ezaka bolingo mobala omona ke aokoka pe makambo te mobala omona ke banda na Congo boye na Tunisie boye na Canada ndeng moko akoka makambo te mais il faut savoir que moment mbalo aza des fois soka za des fois te faut yeba kete ana ba mvutima famille na bango soit à des fois yende mobala oyo bomeli nzoto kufela ne kulusu yende mobalo yo bomeli nzoto oke kozona mutuka credit $5,000 yende mobalo yo bomeli nzoto tinda bambongo no c'est pas na mbongo no soko o tsaki yango na construction mais lelo zana ozana ni mais lelo zana immeuble a munene Mervin depuis 2018 7 ans depuis 2018 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ans. Oh yo sungara mutu. Lelo balukeli yo. Faza motema mabe. El ba motema mabe na famille na ye. Na oki ba odia mama mobalo azolo bas. Azana mawate. Bana mawa mwasi ote. Na ye mama ana mawate. Mama oza mama oza mwasi. Oki pase mwano te, mwano apesa mwana ombongo pa ya kobala ye, mwano akmemi mbongo na ye moko. Ba fi, ete ya batu ebele, histoire à Mervin, ete ya batu ebele. Mwasa bala a mobali te, mobali nda bala a mwasi. Mervin a mwasi kitoko, po ya na réseaux sociaux na ndenga mabe. A mwasi kitoko ata filtre te ata bote tazala toujours kitoko mais po ya na réseaux sociaux na ndenga mabe akunda bana batu na internet mutu tout Mervin afinga sera Karine Mokonzi aya mafisi tomona combien Mervin asasa Karine Mokonzi Mervin afinga mutu tout bomo leo likambe kweli mama courage yeba ovanda na vie okuta ninde na mobala mabe mibala malamu baza o bazaka reconnaissant bazali mibala malamu baza na vie baza reconnaissant bazali na bango mokuta ni na muto mabe uza ko investir na mobali afutu eloko te oleli na live ke be ekonomi nyonso esili El ba yeba ki ke wasune loko te yango akimio mais abosani ke oko yoko nyoko ndezana oko yoko nyoko la yepenjo oko sakana molimo ne po mukanda zwi nanu ba procédure silite soko landeli ba procédure ko silate na 2 mois na 2 mois pamba landela bien kanga e mukanda botola e mukanda nyoko la ye poza mibali musuba merita penza ko nyoko ma conseil na ba mibali bozala bien na basi ya batu bolamu epola te muto asali bolamu zala reconnaissant na bolamu muto asali yo e oza malamu nzamba opambolo soko za reconnaissant mais so za reconnaissant te nzamba opambolo te e ande mona bana basi boyeba otambola botika ba matalana na réseaux sociaux botika kofinga e ana mutu muso fingie lelo lobi alelia lobi mabe pano yeba ke komela yo Mervin a nyokola batebe na réseaux sociaux Mervin a finga nani te Mervin a finga mibale baninga Mervin a finga azwa o mabe a finga soka yo kilikam ya pelisela ngo pe na live azwi ta ya ofinga bato yo zokisa bato yo belisa mitu bato yo lelisa ba oyo baby oyo belisa oebite nini babongisa pona yo oebite mutu nini oebite mabolongo oebite bataka mabolongo na se pona otote oyebi yango te molikambe komela okana kite
mobala ye atomoni botie ba photo na mutu to félicité Mervin félicitations mobala moi mwasi alingi mobala ne makasi nazo kele mawa bandeko bakongolo boza na Canada soza pembeni ya oza na Montréal na Canada oyebi place na Mervin azalaka boluka ndeko na biso mwasi bosunga ye soki te tokozanga mwasi tozomona aolekisa moma moko donc nayebi te na koloba nde nini me bosunga ndeko mwasi bandeko tolandaka bilandalanda na TikTok mabala nyonso eza mabala olanda te mutu na mutu ana mafisi na ye asupporte mabala nyonso ya mabala kolanda te na réseaux sociaux oza mobali naona ndako bovandi be makambo nyonso ekende bia ya ya vanda koza te komoni moninga asalaki boye yo mpo sala yango mabe makasi yango moni mabala ebele ezokufa Mervin atikala ne kozala na kimia te na ndaka libala lekanda wana aya kofingela yango bato na internet chose grave oyo azofinga bato na internet yango nde leka epa na ye moko mazoyo afingela yango bato na internet osala yango mpo bafuta o na TikTok oganye mbongo me oyeba te ozoboma réputation na yo oyeba eloko wana te eza pasi mpe mawa lisola Mervin ete ya bandeko ebele na TikTok wana soki bokoteyama eoza malamu mais soki bokoteyama te ekozala vraiment pasi pe mawa bandeko ngana bino tokutani à la prochaine occasion bienvenue chez Irsil Botelwa TV partagez biso na Facebook partagez na WhatsApp partagez biso na Messenger soki zambano liboso koti na chaîne na biso tango zo s'abonner ko hésiter te ya kofina cloche ya notification pona oyeba nyonso oyo ezoleka na Irsil Botelwa TV mawa pona Mervin obengisi mobali na Canada obengisi mobali non état na Turquie na Tunisie obengisi mobali na Canada olakisi mobali babia na nyonso osungi mobali me mobali abalukeli yo akimi yo asundoli yo na bana asundoli yo na zemi eza pasi pe mawa ete ya bato ebele mibali ebele bazana bo mibali kosunga te yana mibali muso sungi musu pe eza ka pasi bisu bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.